doit mettre sur le pied et mettre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Ekleboa Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Ezali version la musique au Boningaramingi parce que Toko Lobela Makambo ya mboka. Boyebi to lobela toujours Makambo ya mboka parce que biso tozali va fasciste par conviction. Fasciste par conviction, donc biso tozali derrière président de la République, to le barango vraiment avec véhémence parce que to pesaye confiance déjà na bandeli to yebaki oya kosala. Président de la République, ba to bakoki ko reprocher na nyoso tout, mais boyebi président de la République na biso azali na volontaire ko bongisa mboko. Mais bo bouleka ke 32 ans au bout de 18 ans donc 50 ans congolais esprit et béba. Donc pour nous mettre en place ils allaient jeter donc vraiment émission nabiso alelo tous allez kolobela ba congolais mais tout le baté que ba congolais nous surtout tout on a même sac mais j'ai l'impression que ba congolais une certaine catégorie à ba congolais ba préférer ka ba fa quoi que ba tout oyo ba zo sala musala malamu par exemple bozomona ka ya ministre na biso ya justice talaka ministre na biso ya justice oyo azali kosala na kati ya gouvernement na so bazalaki ata 5 bongo komona ndenge masolengo ki kotambola yango na c'est la raison pour laquelle président de la République bomonaki ezali sous secrétaire annonça ki remaniement kosala ma d'ici janvier parce que ezali na tina parce que ba misusu bazali na kati ya gouvernement bazosala eloko mokote ministre na biso ya justice. Vraiment, tozali ko féliciter ye. Tozali ko féliciter ye donc ministre Moutambana oyo azali ko sala ezali vraiment ko laksake alingi mboka. On dirait ministère wana kutu ezalaki nango te. On dirait ministère wana bandai ko exister te. Donc vraiment merci. Na ministre na biso Moutamba oyo azali ko sala mais congolais tolobi ba congolais nyoso tuté mais okomona congolais lingaka fa quoi. Oazo yiba parce que zo kabila bango ba kubenga ina ba komonyo sous excellence donc honorable bonabo donc tout ça flatterie sur flatterie donc biso vraiment boyebi ke tozo ki tamu ki ebele pour na epsa bino tozongi mais tozala ki kosala ba préparatif parce que bolela ki mingi o César Ngadi folu ka chaîne moko le karabona boy sikoyo bozala na esengo à partir du 1er novembre parce que ma solo to SSI beaucoup mon ngana entrepreneur TV donc ils en a TNT les appels na Bluesat donc bozolanda ikuna na za 2 émissions na zo sala kuna donc vérité polele na émission bobanda déjà kolanda ngai na version internet na ba radio les immortels donc na tikibino bolanda ba bande annonce oyo ya Entrepreneur TV, donc restez connectés sur Ekleboa Original, on revient tout de suite. Entrepreneur Télévision, retrouvez-nous sur TNT, Bluesat Canal 21 et à travers le monde en téléchargeant l'application Blue OTT sur les canaux 420, mais aussi via nos différentes plateformes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram en illimité. Pour plus d'informations, consultez notre site entrepreneur-tv.com. Entrepreneur TV, entreprendre autrement.
Donc bino moko boyi tolanda bozala vraiment ya kosepela bozala ya kosepela boyebi yanga erataka te masolo tout nasalaka esimbaka kaka parce que masolo nga nabetaka mingi eza vécu na ngai et puis vraiment donc masolo ya koloba toyebi yango donc télévision eza kochange kala te bozala déjà ya kosepela nayebisi bino bosepela déjà parce que yanga erataka te donc vraiment bino moko bomoni donc musala oyo ministre na biso ya justice azali kosala bomona déjà ka tant bazo présenter na palais du peuple ba ministre d'état ba bosani pour dire que do azali mutu moko azoela mama solo mo ande mususu bomona na remise reprise a na mbwana et donc ezalaki mutu moko ayaki donc pour ba mususu ba yaka azolo bazo sala te mais ye makamunyo surtout oyo azali koloba azali kosala yango donc vraiment ezali esengo mingi na kati ya gouvernement parce que maman na biso Judith aza na problème te maman na biso Judith Soumini wa Toluka aza compétente ayebi musala na ye mais ye muto kosala musala bato nyonso tout te faut azala entouré na équipe ya malamu oyo bakotiela ye na janvier oyo na remaniement tozali kobeta CT ministre oyo ya bandicapé ministre ya bandicapé tozali koloba vérité toza na problème personnel na ye te bino moko bomoni bazongisa ye bandicapé bakolo ministère batelemelaki mais esalika bien bazongisa ye mpo barevese sou bien arevese ayebi eloko te biso tozo revendiquer poste wana parce que toyebi yango tosala na mboka mindele na masolo wana et puis nga nazo revendiquer yango na bi nazala bénévole na pesa bandicapé esengo bofutanga te na beta 6 mois be 1 an donc sans salaire beaucoup mona nga na osala na bandicapé na kansi donc na rappel bo sala nga yeleka na mbongo nga na ko pesa bandicapé lengi parce que na yebi yango mama wana soko batiaki na ministère mususu peut-être ngo sala bien mais oyo ya ba personne vivant avec handicapé eza sous choquant yemo kaza personne vivant avec handicap azoko sala musala te mais ezali mawa mingi donc na habité ce que esprit ma bête na habité ce que loko nini mais oyo biso tozo mona tout le monde est d'accord avec moi maman na biso Irène oyo ya ministère ya personne vivant avec handicap azali incompétente ayebi loko moko te na musala wana po ngai na zolo bango na yebi yango na yebi yango nga na sala po na ba français pourquoi na osala ngo po na mboka na ngate bo meka ngai na zala ta bénévole bo futa ngate bo mona na ko pesa bandicapé elengi donc vraiment bo tala makambo na zo sabino que donc j'ai même pas l'impression mais ezali ko mona na ke ba congolais ba préférer ba fakwa o bazoko yiba au lieu ba se platé na bango bazo se platé na bango mais ba tuloko la ministre de la justice bazo se platé na été botaka bango barré ba tiele ba poison pour ba barré parce que akangi le doussou oyo ba juge na ceci donc o ba sala na kota justice bando li talaka ozana démarche mo muke il faut opesa mbongo. Je voudrais donc vous inviter au sortir de cette plénière que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Accepter la sollicitation du président de la République, mais entre-temps, je fais des propositions au ministre d'État qui peut réitérer ça à son tour au président de la République, lui en tant que technicien. La première des propositions, je vais demander aux collègues que nous puissions rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Deuxième proposition, l'État ne pleurniche pas. Nous avons tous les moyens légaux, même extra-légaux, pour faire la guerre contre le Rwanda. Un petit pays qui a menacé le Congo pendant plus de 3 décennies, et nous continuons. Ici, nous donnons l'impression de pleurnicher, alors que nous devons agir. Trop, c'est trop. Excusez-moi, chers collègues, peut-être le temps que j'ai pris, mais je demande à ce que le ministre, qui est considéré, qui est censé être technicien du gouvernement, que nous puissions franchement rompre les relations avec le Rwanda, et s'il faut faire la guerre contre le Rwanda, nous sommes prêts à prendre les armes. Je vous dis. Merci, honorable. Le collègue
Et Simba, étant le dernier orateur, je redonne la parole au ministre d'État, ministre de la Justice, pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Merci beaucoup, honorable président du Sénat. Merci encore à tous les honorables sénateurs pour des pertinentes questions, mais aussi observations et enrichissements. Je voudrais me permettre de rappeler que conformément à l'article 144 de notre Constitution, dès lors que le gouvernement de la République a saisi le Parlement, le texte sur lequel nous travaillons, que nous examinons ce jour, cesse de nous appartenir. C'est donc votre texte. Vous pouvez donc en faire, en tant qu'autorité législative, tous les amendements possibles. Cependant, au nom du devoir patriotique, je voudrais tout simplement rassurer aux honorables sénateurs de notre République qu'aucune portion de notre République ne sera cédée ni concédée à un quelconque voisin que ce soit. Et qu'à ces jours, loin s'en faut, aucune portion de notre République n'a été cédée. Nos frontières, telles que héritées des pères de notre indépendance, sont intangibles. Il s'agit donc effectivement du territoire de Rutshuru, de Massissi et bien d'autres territoires. L'occupation barbare dont la République, terre de nos ancêtres, est aujourd'hui victime sur la base de la complicité dangereuse des ennemis de la République, n'est fait pas pour autant de la République la merci ou bien l'apanage de tous ses profondeurs. Soyez donc rassurés qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. Parce que c'est dangereux de tenir ces discours, parce que c'est dangereux d'avoir cette acception, mais parce qu'en même temps, nous en serons responsables demain. Les forces de défense et de sécurité, sous le commandement du commandant suprême, les FARDC, j'ai cité son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consentent des efforts considérables pour pouvoir mater l'ennemi qui est connu, de mater et mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont manipulées par des forces extérieures. Et à cet effet, nous avons amorcé pour une première fois dans notre histoire politique et judiciaire un procès clair contre M. Corneille Nangaa, les criminels et terroristes, ainsi que tous ses affidés. C'est une première, au-delà des efforts des guerres qui sont déployés sur le terrain.
Et d'autres instructions se poursuivent pour pouvoir dissuader tous les Congolaises et Congolais qui s'évertuent à trahir la République au profit des États étrangers, pour continuer à piller nos ressources, à violer nos femmes, à tuer nos enfants, nos jeunes, nos pères et nos mères. Je voudrais donc que nous puissions être rassurés que Rutshuru fait bel et bien partie du territoire national de la République démocratique du Congo. J'ai noté avec pertinence les propositions que vous avez formulées en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction de la haute hiérarchie. Nous allons nous employer à traquer les auteurs, qui qu'ils soient, des dérapages auxquels vous avez fait allusion, notamment l'honorable sénateur Mouya. Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'État de droit. Donc, botalake, mbongo oe koti na jie kaka, na juin na jie, eleki mbongo oyo recette globale oyo ekotaka na mbula mobimba na kesi ya l'État na ministère ya justice. Yé na 2 mois pamba a dépassé mbongo oyo ekotaka na année mobimba ministère ya justice. Comment voulez-vous botela mbongo oyo bandeki kokende na maboko oyo ya bafakwa, maboko ya bafakwa, mutu bazozwa mbongo oyo fallait que na kesa l'État parce que on est au moins oyeka kana na eloko ka mokie kaka boyo sala ka papier mokie ali ba ko mzota ebele papier oyo te papier to mbongo wana bachango na kati ya ba poche na bango ezalaka te compte ezalaki na ngote babanda ko fonctionner ka ndenge wana sikoyo ministre Mutamba eko kanga robinet wana tala baniko barrier ezali pasi na mawana motema yango na vraiment na betaki sete na remercier donc na féliciter ministre na biso ya justice na musala oyo azali ko sala parce que vraiment ezali ko mona na so mutu osala musala ata olingi koloba te batu bakomona to sali publicité na yote batu bakomona donc ministère wana donc tozali komituna prédécesseur na musani na bando sala donc vraiment na beta ki c'était lelo vraiment il fallait na beta c'était na yebisabino o ezali koleka na ministère ya justice donc ba ministre boso bazali ata 5 mbele musala vraiment ya mboka na biso ekei liboso donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na ebisa bino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc avant to suki saboyebi ka ba remerciement na biso ekendra tout droit na Londres na honorable Jean Moutala na moi honorable Jean Moutala merci na nous surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tozali ko pesa mbote na José Kano qui kakamene le grand stratège José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nous surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Edi Edo na sa tendre épouse na kati ya
Suisse, Eddie Edo, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu, vrai chéri Nandenga Mukete Beloti Mavungu, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Kenakati Afrique du Sud pour nous repérer ça. Roger Bamba, petit frère propre Roger Bamba, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi, la duchesse Claudine Kanja Nakati à Paris, la duchesse Claudine Kanja, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi nakati à Bruxelles, vous allez copier ça Poutou de Yalola, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Thérèse Kamani nakati à Suède, Thérèse Kamani nakati à Suède, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi, chef béton Igwe Chef Béton, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi, tout ce qui sera toujours boébi na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba Kaoudi, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Je vous remercie de votre fidélité. Restez toujours connectés sur Cléboa Original pour la suite de nos programmes. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV
déjà zamukie botala ozu au collection au na poche et na poche à veste au voyager au même yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaga na besoin il y a câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec c'est Pela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.